azabwe na certifié disque d'or na certifié disque de diamant ndo moninga na boka na formule 7 na boka na contrôle mkono ka kota quartier la tena lela na palais la pod na no mona ka lokwa kasaka vision na nandeni po mutu asepele ke kota sala lelo moi makambo zo sala lelo nga banda mona ngo de série wana po soke na studio ndiai o mona bakoma ya na tableau moso otuni ba la son na tableau wana ba 97 96 fallait akomaka déjà na tableau wana Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. Voilà, et c'est moi qui nous sous les lots, abonnés fidèles à la chaîne Abisso. Tous monde la télévision, vous êtes tellement belle dans l'émission Abino. Soukana Masolo avec votre humble servante Princille Yambo qui va continuer toujours à s'abonner, à partager mes missions et que ça la mission vraiment qui toko makasi. Là je salue ma maman chérie, maman Rit, ma commande appelle ça Mbote Belé Babi, la maman de tous hein, une servante de l'Éternel, appelle ça Mbote Belé pour sans oublier mon cordon. Dieu donné ma weja, appelle ça Mbote tellement belé mais c'est Dieu donné ma weja. Derrière la caméra là je vois Junior Loata, je vous salue quand elle s'abino. Nga pensé en beau question de m'inviter dans un ce qui est vraiment spécial les autres continuent dans le monde de la musique. Nazana moko ya animateur na biso na kombo ya Paolo Standard. Oui, naza déjà invité nanga s'il vous plaît Junior Loata panzela nga caméra na code sa star nanga bonjour star. Bonjour Cilia calme. Kimi eza ngula nzambe bonjour. Moi c'est mwini. Pepele. Nzamba obatela. OK. D'accord, merci beaucoup d'abonner fidèle à tous la télévision. Le roman a un animateur hein. Avant de bande émission, on a ça émission moi à caper la mort pour abonner à tous le monde on va sentir vraiment que les lots vraiment te va sentir vraiment que oh vraiment un yambi animateur moi vraiment non stop ça l'émission non moi caper la mort obi que ndé de vendre ndé de boire ba créer na bato ba futa mbo ba ya ta biso c'est ça quand tout sola non ba ba émission et moi crime non kaka hein et surtout qui ça bato ba sentir que ah t'es pensé Ewol. Il y a l'écrit. Vraiment, merci beaucoup, Paolo Standard. Mais quand on peut bêter sur Ewol, on est dans Bogi bat Ewol. Armali Ngomoya Lumusu, Prof Hidalgo. So Ganka, Ewol. On est ça créé na binomo bien. Exact. Et kasi. Yo bina borani. O bina borani. On a borani. D'accord, c'est un peu de mon parcours. Na yo bato ba olando mba liboso na chaîne biso tozomona pona yamba déjà ça fait déjà ba mois. Bato ba mono mba liboso na chaîne biso wangi ba yeba Paolo Standard aza artiste. Artiste musicien. Atala ko banda wapi banda musique no wapi. Ouais, Paolo Standard bani musique na Lemba. Na Lemba. Na bani musique na Lemba liboso Ascaf, dans Ascaf vient nga mo mimanga na Kauka epa ya Fredika. Na eza muzika place na ndo ba Nicodème après wana to zonga to sali orchestre na biso interclasse na ba masa nanga ba Freddy ba Patrick Bozi depuis France Isaac Esao ba Elvis Tétanos ba Wing to sali orchestre na biso après wana to ba nouvelle estrade bo dingoma ba vient nga ba di kembe ba yo sala orchestre ba ona ba Jean-Pierre Soso pembe fondé après wana to kende la coste a occulté to tiki orchestre to ke pas la coste et kenda pe bien to zongi so na orchestre to bando tambola ti na bet na ba président Lola na bet na ba phone Mark Clinton Bill Clinton on pas la coste kenda sou bien tende ñu le kya ngomba ngomba na bika na beta ngo de ana émission liboso yango moni na meki liboso ba ye ba ikinda bien tendengini na meki mo condition te ba jomo bazaka kota changu ba jomo kota changu kota ya Petro Congo bana Petro Congo jomo soliste azaka kote kumna bwe ba comme ça orchestre ba ya mvua mala cause le quoi ya bango ya bango ya ba maltraiter ba musicien donc wa ba série wana yo bimina na milieni o ba comme ça ya bana changu nga botami na Lemba na koli na Lemba orchestre président la coste ebani na Lemba ebani na poste kota komi na Lemba na poste na chez papa colonel Thierry Mosenzo na peso ba mbote place azali
On a pauvre Mbonzo centre-ville, Moutaor réculté, ba musicien place. Premier musicien ba réculté Zarangai. Ngam nando comme ba kombo ba tu nyonso ba yagana na papier. Oh animateur, chanteur, ba animateur kutu azali animateur asali test ba tuninga oyoki endeni. Ngam na zo ba animateur ba pic méchant. Ba animateur tout ba leka wana. So ba ozala ingraté. Oh lelo ba tutu ba koma ba tetia ba koma ba prêtre obwa no bien te ba ba soka yo za danger. Yo za danger. Pour nga za na certifié disque d'or. Na certifié disque de diamant ndo moninga. Na boka na formule 7 na boka na contrôle. Na ba disque d'or, na ba disque de diamant donc on fait partir na album za na ba disque de diamant. So animateur ni nango pa na orchestre so animateur ni so na ba disque de diamant partir ou participer. To disque d'or. Toujours on n'a pas la coste. Ba tete hein. Toujours on a mekana robeta biso ne pas la coste tant mutana bengana kio so pe ya bengana ngate na longwa ndepo ba komisa ka orchestre lokwa ya Petro Congo. Ba komisa orchestre Petro Congo ezaka na jomo soliste azaka wana boy. Anda okata ba filtro. Ba film. Ba singa guitare. Anda ba beta te tonde. Te abeta kane bien. Ma beta sko ba singebela kata ba fil pa pam. Il faut bango tout bakuta comment ça fait il y a comme ça ya bon lokwa bayebana ngana bambonzo babetaka pa vena biso Adolphe on moni ke ndaka bongo bando kene na moi relation na bango bayebana avec na bon nyose zaka pe yanga na kondanaka mutu te soka salinga mabe zata msu nzambe mutatiki epo nzela efunga mapepe afunga nzela après ya moni après wana tozongi na orchestre na biso epa président Dikembe L5 après on a qui na bete epa Bill Clinton président Lola na sali 3 ans en orchestre Bill Clinton kuna ba bengana ngande ya obenga na 3 ans on saki combien de cris te na boka d'album mote na 3 ans so na boka na ki so ye ma studio okoti bo beti ba plan so président ira bon ye mo abanda linga boka ba plan go aboya on abanda mona ngo bien te bien ndenge abanda boka ba générique ye moko pardon ye moko do bolo ko nyero pousser ba bengana yo na orchestre na ngana beta nde ba mapasa mo bazaka na chukuma chuku bamba ko la pasa ko suba ndio ngoro beta yo ko orchestre nyo soka batu nyo soka mabe o kuno beta o kuna mona changu moko dagi ba te na fingi ba na changu te tamsozo ba mona changu okanza net na fingi te tant que ba mona changu ye moko pesa za omiye bakeza ye te na lobby bazalaki na click na bango ya changu ngaza mona changu te na fingi ba na changu te okay bazalaki na click na bango ya nde bazana tebike bazaba na changu bazaba na changu nga fingi ba na changu te eza lokwa na kolo bandeni toko sala toza ba na lemba ata mo 5 6 to sali mo click na biso mo boy toza boy to linga mutu moko te uta commune mususu ya okota na click na biso kwa na kati ya nina ndenge siko bango bazalaki banda osela na ta musu bana changu ba ina ngapa mabaka neti na fingi bango donc ça n'a rien à voir na mambwana on prend na sens na lobeli et puis pas la coste olonga ki pona ba bengana ki pona ni osaki te pas bil ne ba bengana nga kuna ba bengana nga te kuna na longanga mo na volonté nanga na mona kezo kende bien te na place na sumu kaka malamu na ke nanga nde na yo ke nanga na yo koma de pas bil nde ba bengana nga pona chukuma na chukui osala ba chukuma ni na nga na beta bana fikini ka pamba ka bo ndio beta ba moko abeta ka mbunda moko azali sko achaka ba dringa contrôler ba kwitinete donc ba onde bazana lokwa banda solo na bil ba mina ba musicien bazana elo bazana valeur te moi je me battais pour na personnalité nanga na respect nanga OK nanga na besoin à respecter nga ta banda bungale na komo gale go gazer lipasa na ya côté nanga na beta ba na fikini bato ya ba pekisa bakenda pa prise lokwa bazaka na facilité akutana na bil ba loba ba ko loba ya yo katanga te ali na meka komona mwana na kota na lupango wana te bazaki ba musicien ba porte parole to bana moko azaki batteur moko azani ka mutabakwiti osko ya mutabakwiti na luka ba problème lokwa azali pasa na wa batteur donc lipasa olinga jamais osimba lipasa na ta dans la faute
ya moni kendaki bongo tanga boy na kota na kenda na ngati babengana nga vendredi samedi na sali test na coupe de comparement fali poupa ya Elombe CC Elombe CC tokolanda saka na Elombe CC mtosa makamyo sera bien ya gu acha mungu agu acha sika gu voilà toza mana animateur na biso Paulo et le on est pour ça que au kota na orchestre ya Fally Ipupa parce que ba orchestre zaki tellement belé oyemba ka pebe aux animateurs moko au boka pe ba cri et le on est pour ça que kota kuna pour na ragi fanatique ne banda 1997 98 azaki idole na yo te idole te de wando sepelaka na ye OK sa façon de faire la musique donc nando ling nando lele ya osakana te siko seko nga na linge pour za côté na quartier la tente c'est wana baleka TV bazaka 3 bayaka lobela talala temps baleka bazaka tanan wana c'est wana na ko kanga bakombo na bango nyonso te mais na bi ke bazaki prise chef à télé troisième mois de mais bando leka 3 na télévision bando za 3 waba yo lobela talala temps ngas ko na sepela na façon prise à yembaka donc na bandaka ko sepela na ye po c'est wana ezaki so leki na TV aussi succès po chaîne ezaka moko c'est wana ba chaîne ezaka moko deuxième chaîne ya deuxième chaîne ezaki je crois raga troisième antenne avant c'est wana ezano na ba TV ezaka na deux chaînes toza na OCRT na chaîne à Congo Brazzaville so leki na TV bato nyonso bayebi partout batalio so mo le gabana ba mo biso to talo na TV to tali na TV siko ba série wana nga déjà na tala presse na TV nga fanatique ne mko na ko kota quartier la tena lela na parler ouais la pod na no mona ka lokwa kasaka vision na nandeni po muto a sepele ke kota sala lelo moi makambo zo sala lelo nga banda mona ngo de série wana siko to makoti na quartier la to na mona lokwa kase vision na ye asa makambo oyo abande ko ya oloba na biso na TVT o mo travailler pas mutu o mo dépendre na mutu mais nzoka ezaki tremplin après on va continuer vision na non peut-être ezaki pem susu ba former as formation mo ba koma o azalelo em su peso lekaki na quartier la tete alinga koma o azalelo te alinga koma leader te yo va pour ça o bisangani siko expliquer biso olelaki pourquoi tongi to yeba pourquoi esalaki opasi akokase ndenge nini tandis que esengaki alekaka kuna po akoma o azalelo oui que c'est wana déjà Fally azaka déjà ko arranger l'album c'est on a betelo masolo pour ceux qui na studio ndiai au monde ba comment et on a tableau moso otuni ba la son na tableau wana ba 97 96 Fally akomaka déjà na tableau wana Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. Mais on va vérifier studio ndia eza. On va vérifier. Studio ndia eza wana. On va vérifier. OK. Akomaka déjà na tableau wana. Akenana no ata basanku sute na musique. À part ce wana akenda kaka interna. Akenchik après ya zongi. Musique na mema inimité. Mais akomaka déjà Fally Ipupa champion d'Afrique et des Caraïbes. À l'époque, c'est au niveau. Oui, ça va. La télévision, mais quand c'est pour le monde qui a cassé vision, makambo il faut ça là, abo kende kozala kosala pas mutute pour muto abanda diriger. Ce que ça y est moko en même ma vision est plus loin. Qu'est-ce que vous travaillez pas mutu yo calculer ta mususu. Ngai funa za na sima caméra na. Mais mutu on sauter, il faut vendre la place il faut pas filmer yo. Mais vous calculer, il faut diriger caméra. Mais il faut vendre pour caméra là qui sabato ke yo mutu za wana. Donc yo bendo za boy, on travaille na chaîne mo. Batindi ot ça. Mais c'est on travaille na chaîne yo seke na bato ba côté nga pour lobina comme meilleur. Bazo coacher yo. Anga yebete ke yo monde za ivo ntena on netinga. Parce qu'on est na coach te. Voir même président.
Et on a orchestre monté besoin Micha Outa na zéro pour rendre formé. Obi eloko dérangeanga makasi bino ba wario boya kake fallait bima et pas ya Koffi Olomide boya te moni façon zo memela za bongo moi ki mango za te na olobi ngote mais façon déjà zo memela donc ali rane za bongo boya ke makasi si basali sa biso ba formation kuna basali sa biso ba test pour ani tant to yaka okota na ba orchestre bato yebe kuna basali sa ki esko bino boya bitango to yaka okota na ba orchestre bato basalisaka biso bateste mpona nini po batala soki oyebi te eke so oyebi te bazwa te soki oyebi nde barekilte yo te makambo ozoloba nga azoloba ngo te makambo oyo ezokende nga naza kutu wana te oyo nga na oloba no eza nini omoi nde ofandi boye mpo osala na kamera o na chaîne ozosala avant obanda batunaki osalaka wapi po bata l'expérience no te donc on a testé mon basalisaki yo te et bon pourquoi pas na musique batali bamoni koza na expérience déjà au travail ata mosusu bon place oyo ye déjà so totie abanda mbala moko ye il faut tobanda olakise basimbaka micro boye basalaka boye mais yo so oke na chaîne mosusu obani mbala mo mosala pour anini osalaka déjà mais nde mona musique toyaka déjà na musique na biso toyekoli donc toyaka toye kosala teste tokomi sikoyo kotravaille na ora ya mokolo orchestre okomprendre mpo nde naza na ndimi teke prince nde aza na nga aza animateur na ye mpo apesanga inspiration te ngam nasala bacri na nga ye aki kovalide eza kitoko nasali yo Paulo Standard mais quand peut expliquer biso idole na yo azala na raison to na raison te expliquer biso na na osungisi bato na ke de poisson bande baza bazoyeba te nani siko alongi nga na yo okati baloba tozana bazozela sanya comprendre couper barbi azozela voir même babona tozomona aliana chipe mama bato ba ezamba liboso Kenya azozela boya kaka zako kona mte mais biso to bika na makambo ozoloba ngam na lobo nga siko na expliquer bango po ba comprendre pepele po biso ato ba vérité bango te bazaya babika mutu nyoso yebi na yebi te yo mutu lobi ngai te yo mutu lobi ngam na lobi idole na yo na opesa idole na nga mitungisa no te ngaza na besoin no olongola image oyo kota bato na mutu na malobo nga na lobi te nga lobi te ke boye ozoloba nga lobi yango te idole na yo idole na nga na peso idole po oyo bongisa makambo no naloba no idole na nga idole na nga ezalaka vie ju na mombafu big one vie na peso bambote ebele so na sisa na okomela vie na nga ju na mombafu omoni vie wana seri wana deja nayebi te malozo naliaki bilolo mama naliaki bilolo zoka bilolo asima ndako ezalaka sokali pin vie wana après c'est mon seigneur bango Bill Clinton bango wana baidole na nga sikoyo makambo oyo fo retire na sikoyo baparole na yo olobaki wana ke oyo nga nalobi boye nga nalobi na ngai eloko te Shania Kompraski aliana shu mama bakeni bazolanda balingaka polémique te vie nanga papicho de Das Bulumba alingaka polémique te ya Blanchette Ngasia les bons lutete Kimi Kinzimbo bambote belé lo rectifier na parole no ke biso lo na ne lo ko retirer te dan expliquer pas ça pas ça ba vérité o makambo te ozo kosela makambo continuer mission parole to za pen to za na koleka te pozo kosela makambo na ndenge mission ya Israël Mutombo na bosolo na politique alobi muto akoki kozana ba critère aza légende exactement na pesi mbote na président Jadot ebale ya mbongo ya dollar na pesi mbote na makadi avie Jadot na pesi na parole ya mbote te nga na tuno nde ba question zo échapper pourquoi question na tunyo skolandia ya fali koningana te tozobina no esika moko makadi avie Jadot tozobina esika moko tozamprene musika tinyo no toboka ba kripo na yebi ke oza animateur ko bwaka na yo nga question na ngeza boye landa question na ngai tolanda ke mission ya Israël Mutombo na boso na politique ndena aza journaliste
alobi na do ba critère o muta ko na ba critère o ya koza légende eza Koffi Olomide muta koza na ba critère wana aza unique les restes ba légende eza wana opinion na ye opinion za yet yem dalobit donc to finir na kingo te poto ndimisa donc atika la bongo biso ozaka place to za na tunisko yo ko lo te na ne lo lo bala mamna ete na yebi ete na mona ete lo te alobi opinion na ye seke biso se foto ke koluke to finir na kingo yo fo ndima kaka eza ye e monse mutu aoloba lokuta ye moko ayebi kazo mikosa tango zo mikosa na bana no baoyeba kozokosa omoni bana no esika baokende na bakamara na bango bandotiola bango plus tard nga azokomporte yo olatisa kaka makambo bato de façon nga ngande siko nando bapepele façon ozomemela yango ezokende bongo yango na bisaki akosi Pri Alex Chua toyemba na siffler matasa ah bon notre votre ele et des non bon Chania la comprend matasa notre votre ele non volé Braddock de Sarcelles Erjimbo le Camin Yves Djou Unité Flamme Olympique donc biso ba Sarcelois quoi biso na vérité ndo fanda kotalaka leader na ofali pupa na ba critère onyo so ba pesaki est-ce que aza légende benanga sa pesa yi ba pesa ba critère ba bifo na nyangwa pesa ki ba critère mais total na dictionnaire pour otali na dictionnaire ba makambo yo otali na dictionnaire wana ndenge otala sikoyo évolution ya fali pupa mambo wana na nzoto nezate est-ce que fali aza na talent et on a mal écrit na talent mutaleki na talent zate aza certifié na nini ya Afrika certifié comme 39 certification bana musique ya Congo bandana ya aza certifié bon donc mutaleki fali na talent zate na ba génération ya kala tiko koma lelo Papa Wemba veut beaucoup la marque époque na mais lelo c'est fallait fallait un succès dans le monde mobimba bako lobela mais na Afrique francophone na Afrique francophone donc na Afrique à part anglophone ba Nigeria ba Zambie ba ni nyonso pays nyonso elobaka français na Afrique et un musicien mon côté à un niveau fallait mais je te dis vrai va vérifier. Hein? Maître Gims. En Afrique côté. Oh ça va juste. Oh. Oh. En Afrique côté quand il y a big Gims abeta la musique nena drapeau français na simam congolais. Je sais pas si je ne sais pas si je mens. Na habité. Quand il y a big Maître Gims abeta la musique na drapeau français na simam congolais. Ouais. Faire rigoler les padres. Nzambe na ngai tokoleka te to makambo ya bato wana makambo na réponse te nazalaka na baréponse ya question na baprésident bakesa bato te nakoya koloba eloko boye bato basilikelingoo na manke président ya groupe ya bato ya lokola bana nde baoya kosilika na manke papa bango respect na boyi na ngai ezaka koloba par oui ou non ana succès to ana succès basiko na oui na non kesi nango etikalaki na Sarcelles na Paris moko na ozonga poto na récupérer kesa ba réponse ya ba oui na ba non OK ngaza na oya koloba iwande na yaki na mpona lataki na nzoto o wana bosanaki yango na chambre na ngakuna na Sarcelles mon connaît Braddock abombela nga fali pour pas ka célèbre ouais ça va goûter Ntaoto kata Kovo au moins. Bon Kovo a 5 to 4 personnes à mon internet les gars kati Kovo. Est-ce que kin mobimbe kati Kovo? To ba leader nyonso ba kati Kovo bien ba warrior nyonso ba kati Kovo te? Yeb sama siko mutu ni nyangwa sala eloko mokili mo. Afimboka na ba mo ba mo sa eloko wana. Kasi fois ça célèbre il faut mobimbe landa c'est que ça célèbre te. Makia za sa bandola to pantalon dongi. Ba américain ba eleso coupa hip hop bandola ta on sait.
Michael Jackson était en vie, non? Kasi so bon c'est que tu comprends que Fally Ipupa a commis une célébrité. C'est que Michael Jackson pas légende. Kasi pour Mambolo Bangona. Pour Michael Jackson, en dehors là, tu as pantalon à dongi. Kuna ba américain ba coupa hip hop na ba pantalon hip hop. Oh le lobo benga Gina Musuni. À l'époque, ils avaient bon. Michael Jackson, mais Michael Jackson là ta pantalon munene était à la taka pantalon logo à collant. Il y a mukuse. Il y a dongi. Sigo. Ouais ça Michael Jackson a célébrité. Pour mboka mabazwaki na ba comment là ta ba moi là ta biloko ya la tête. Il y avait une grande partie babande kolanda na style là. Omoni presse lelo. So presse abiba ndena boye na ozali so atana suki ata moko te na mutu o mandefu nyonso alongoli akati makiki alongoli basil alongoli suki nyonso na mutu comme le roi Fantomas biso bato nyonso balandi. Donc c'est 100%, c'est 100% tu roses au moins à 80 ou 70% bah Hollande. Donc so 70 dia balandi 30 wana ba mission so batika liba kabola. Ba kabol 30% wana. Si ko pona yo standard c'est que Fally pour pas légende. Il y a super légende. Donc bah c'est une super. Oh il y a la aigle. Ça va j'ai na vie. Voilà, merci beaucoup abonné à tous mon télévision, tous na Paolo Standard. Avant na ya Omoni banda musique ezonga na poto. Banda musique ezonga na poto. Ah vieux wana, vieux nanga Fally. Vieux nanga Fally. Ah pour être à niveau mon invité. Ouais. OK. Nava na ta niveau ateka bia pour na yo vanda suna tabo. Vincent ne soit teka sou bien ya ko sakana te na ndenga miki. Poza we ranson. A teka bien na poto ya ko sakana te. Sigo. Sona tune mamba we o répondre mbamo mais ya Koffi Okimi. Ngam na lobi makamba ve we ra. Pona moni o teka bien nga lo ndeza ka problème pona ngeza ni ngalinga ko loba vérité. So so na lobi vérité na nga nu eta musu bato musu ponga lobi vérité. Ba olingana kosa. Na place na kosa te. Vous comprenez? Malamu na boya ndeko loba. Na boyi na nga po muta ochanga pe mbeli azate, muta ofina nga pe na kingo azate. Donc makambo bato zo tu nga na boyi. Na lingite na bo. Nga na ba question na nga poser ka ko. So qui peut réponse exacte na episode na boyi. Oh, so il réponse exacte na précis. Oh. C'est simple. Standard vana émission na comment statique na yamba animateur standard. Ezamba question musuba komela ngai. Nzembo ya Fally Ipupa aigle otuko bimisa leta total on internet et beti 2,2 millions. Mais il y a les padres pour ranson et beti nzembo ne amour illusion et beti 3,3 millions de vies. Félicitations. Mais na kala to ebe ke Fally bande ko le kafir est-ce que comment lelo Fally a commis na se a commis aussi là ou bien ezani ni mais qu'un peu expliquer biso. Félicitations nae. Te yo expliquer biso pourquoi Fally a commis. Comment ça se fait que Fally a leader, Fally a zande nyoso balobaka. Comment ça fait lelo Fally a commis na se makasi bu. Fally a quitté makasi. Mtawa beta Stade de France. Ah. Mtawa ka beta Stade de France a quitté. Bon terme bien. Fais repère beta yen jarena. Le 7 juin. Félicitations. Parce que pourquoi avoir le temps? Dans moment où pourquoi tu as tiré sur la ligne le temps pourquoi? Répondre à ce tambola na simatan na simangonga. Ngonga ne comme aussi là ou bien te nyonso na mokili nyonso ezalaka temps nyonso ngonga sangonga neti yo kutu ndoza yo respectaka no tante yo so osali programme na mutu oyaka ba 2 heures retard ya 2 heures ya 3 heures 2h30 nakoseli yo te nalobi vérité tosali programme nga na 12 heures omelinga 14 heures 50 tosali rendez-vous 12 heures
Yo 14h50. Combien de riz arrêté? Combien de on a un tempo fallait bimisa biso le temps. Mais tendez yango ne makambo de. Ne azaki ancien azaki appel. Na bimi na na ke. Ne to comment de 13h. Non, 13h na aurait moi 13h30. Soyi na zo coup de fil na bimi na ngai. OK. Na bimi na ke. O silikela nga so yote 1000 bosoa. O silikelinga. O nga silika. O silika nini? Oh, o silika nini nga zelio eto yokana ki oyete. Au moins, pas mon délai sur Yébongo, ndo Yébongo. Au lugar rendez-vous, après 6 mois. Il y a un délai temps où fallait. Mais que si on a tant de ngonga, ni on sort tout ça là on a si mangonga. Attendez aux abos, so vanibé. Yela ngali papa na RZ ngana okende. Nani bongi sala no, yo repasser ngana bo na ko tala na lisu na tam mingité. Yo sala nga bo po na woli saka. Bos ko ndeni oboyango. Oboyango ngandeni. Lelo tango talaka déplique otali na Fabou Gas Maestro nalingi nanga makambo oni otendenge nini bako baza ba musicien na biso na Congo kolinga te bandoko no kolinga mindele nalingi nanga makambo te tika nga na boka nanga président Jado Lupera ebala mbongo dola terminateur S3 de la ville Rachel Lupera Benata Lupera Merci Lupera naboka lisu nani naboka nani boka prince ya mboke yo dizu za baboka sunde boka bébé son altesse bébé son altesse naboki petit Jado Scani Lupera bébé Samba tonton Isra Lupera Janelle Lupera bambote belé Gavila Lupera tobi ke to chité mais na comme non bambote té pesa biso programme ya répétition ochudi bambote belé tantine obini ba programme rep la mardi mercredi jeudi même sur répétition biso répétition sur ba kota question poti no ko mboka mabanga bo nyoso na ka okima ba question te po na mono mutangela ba kombo ba tunga za na kombo poso ba kombo ba na émission na ngate yango ko moboka na pesi braton piana bambote belé obi ke za mabi da bato kana otamba kombo linga te o yo mo mtema no sependo zoloba nzamba lola yo la mona suka ba bona suka ba bona ya tozomona yo na mo lokwa yo oza besoin olukelanga problème na musana nanga o bano elanga bana azuka sumsa ba peksa no tanga ba kombo bato te mais mujomo ba ko leka ponga na lobi mabe po na président na ye tanga na lobi mabe po na président ni Vinci ekokende ekosakolama mokili tala bolinga te tokobeta Stade France Nasukia. D'accord, merci beaucoup abonné fidèle tous mon télévision tozaki vraiment na Paolo Standard to comme na biso na souk émission là je salue ma maman chérie maman Ritma comme la maman de tous na peso mbote belé pour derrière la caméra là je vois Junior Lorata sans oublier monsieur Rumé Samba et puis bébé Altesse, je vous salue. Abonnez nous sur tout le monde à la télévision. Bolinganga pe na linga bino mingi ba ope bolinganga te na linga bino kaka. Et là je vois na kesse Kevin na kesse na peso ambote tellement belé na peso no ambote belé na linga bino mingi. Tokutani à la prochaine.